msusu bazwa ba déception na makambo ba église. Tu vois? Msusu bato balinga na bango makambo ba église te balinga ba pasteur te. Sikoyo lokwa ba mona frère JF ifonga bima ndenge atambolaka yango bato sikoyo ba yawana ba se retrouva. Mais un enfant de Dieu en franchi, au hasard un enseignement à Hollanda, makambu ya frère JF ifongete. Pourquoi? Parce que un, alobi ke batu ba bima na ba assemblée. Vous comprenez? Au moni l'enseignement toi l'enseignement. Ba bima na ba bâtiment. Mais kasi bâtiment yango na kaka assemblée. Vous comprenez? Assemblée parce que bâtiment eza nini? Bâtiment eza lié oyo ba santu bazo kutana bana na nzambe bazo kutana. L'homme prudent voit le mal de loin. Tango azolo bake batu ba bimana ba bâtiment ou bien ba bimana ba église tout court parce que batunde bazo bengango église parce que bato bazan enseignement parce que église c'est tout un homme car Jésus-Christ avait dit à Pierre, à toi Pierre je bâtirai mon église. L'église est la kande mutu. Place auto sangana kezala kande lié ya ba santu ba kutani nzamba vanda ka kunate na ba 4 murs. Là je suis d'accord avec le frère JF Ifonge. L'homme prudent voit le mal de loin. Déjà aboyaka baptême ya mai. C'est la doctrine. La Bible est recommandée biswango. Vous comprenez? Baptême ya mai. Baptême ya mai, baptême d'eau et à immersion. Aboyaka ngo déjà. Ça s'écrit où? Parce que nga nazana témoin. Parce que la Bible dit lorsque vous parlez de Jésus, il faut avoir un ou deux témoins. L'homme prudent voit le mal de loin. Moi na nzambe nyon surtout. Alors qui go bele la makilate. Pourquoi? Au moins les problèmes ils na bango boloba. Par exemple, Mouto a boy, alobi qui était toko bele la makila. Bon, pesa biso écriture. Ou bien pour la makila, kende kaka yebisa bango bon, yo bito bele la makila te définir biso makila. C'est quoi makila? Par rapport à les écritures. Parce que tout ministre de Dieu qui prêche la parole de Dieu a qu'on se plonger dans le dictionnaire échec. L'homme prudent voit le mal de loin. Moutakoki ko bele la moto te. Pourquoi? Parce que bango bazo omoni soki kutu olobi ke moto o bele la moto bele la chose a mwana na nzambe bele la ta moto ngo pa na yo moko kendenge na zaboe nzambe je sais que tu es le flamme de feu ndenge apocalypse lobi o comprendre donc moto na yo ezikisanga etumbangai e brûlenga. Pourquoi? Parce que nous sommes des or. Alors que or nyo surtout est passaka na moto, au comprendre, et comme akali sous plus pur, au comprendre. Mais de prendre une moto et que ne ko tumba bandoki, non. Parce que déjà obi yoka balobi ke tozo lité pas contre la chair mais contre l'esprit. Vous comprenez? Est-ce que banda babandi ko boka ka ba moto pourquoi kasi ba esprit yango ezo kufate? L'homme prudent voit le mal de loin. Parce qu'un esprit ne meurt jamais. Un esprit est koufakate. Parce qu'il faut pas le bander vérité. Tu bundara spirituellement, tu bundara charnellement. Non, mais il y a expliquer. Liwe zalaka na posote. Mais esprit ndo bi esprit koufakate n'a pas sur raison. Oui. Bitumbango siko ba bitumbango zaka bitumba ya nzoto te za ya molimo. Kasi l'homme prudent voit le mal de loin. Et Bible Zolobake, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Yango na bandé les alokola, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le sang de Jésus qui vit en moi. Donc j'ai déjà le sang de Jésus dans ma vie. Parce que naza nango, muto azobele la, ezozala ke muto onde azanango te. Na ebite nazolo balingala, mais batu ba comprendre ngate comment. L'homme prudent voit le mal de loin. Parce que so balobi français babi ke nazo sa erreur en français kasi. Bon, nazo lo bakasi lingala. Naza déjà na makila ya Yesu.
la vie de Jésus. Mouto alobi ke babele la makila, il faut définir d'abord les saints et en plus à ce cas na makila parce que au mona ndeti frère JF alobi bien que nous sommes les temples du Saint-Esprit, Dieu il habite en nous. Oh, si que Dieu il habite en toi, ose évoquer l'issue nzamba ngondeni. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, makila ya Yesu ezalakande vie ya Yesu. Vous comprenez? Si ko vie ya Yesu, moni makila wana eza déjà siko kati na biso. Yango nem tezo sala parce que Bible lobi ngate mtu nazo vivre. C'est Christ qui vit en moi. Yesu ndazo vivre kati nanga. Vous comprenez? Donc la Bible dit encore, je crois dans Mukanda ya Corinthiens, vous ne savez pas que vous êtes la maison de Dieu. Dieu il habite en vous. Siko Yesu wana binzambe wana ye wana nde makila, ye wana nde Yesu Christ. Voilà. Siko nakobele lango lisusu ndenge nini suna bandi kobele la kasi makila ekita. Mais grave non. Plus loin encore yoka frère JF alobi ke bobele la makila même ina banda kuna bino même na ba toilette na bino. Mais ye moko mutali boso azopesa alobi ke nzamba vanda kana babatima te. Siko makila ou soit bayebi ko ça la différence bayebi ko définir le santé. C'est ça. Il faut baser la claire. Tolobe la vie. Yo komisa bango baninga na yo ndenge nini. Banda mukoni bokutana. Bolia te bomela te mais okoma muninga ina noto ndenge nini. Tolobe la vie. Leader. Tolobe la vie. Aigle na kati ya presse. Gumela le mbatable Churambo. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos, et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Estrade 92A 9300 à l'Ost et 15 Estrade 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata.
Oh. Ouais, yo voyez quand. Ah ouais, là on a biso. Yo mana que pas bendier. Et pas balibani. Ah ouais, chez maman Eunice Banz. Ah ouais, non c'est ça. Non c'est ça. So toi compétent. Bino moko bomoni chez maman Eunice Banz. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Chers amis, Topesi Binombote, partout, beaucoup disposés encore bâton, Yakolanda Bisso Boye à travers Tolobé la vie officielle. Là, c'est Pelami, tant de Balanda Bisso, et puis tant de Babenga Bisso, surtout tant de Botchab en prière, beaucoup continuer à tirer en prière. Moussa Lueza Passi, Moussa Lueza Passi Mingi, Nabadongo la Misso Batala Bisso, mais Bisso Binato aussi, Mami Pa, Yemoko, grand prêtre. Là, on a encore frère Nabisso Rodrigue. Batebele, Bazan a besoin de Bayo Kakaye, Batebele, non, on doit presque chaque semaine, une fois, pourquoi pas. Dans le bas qui la porte est grandement ouverte pour la Bino, Basel Nanzambe, Benga Bisso, Togoyambayo, Awa, en bonne et due forme. Frère Rodrigue, bonjour. Bonjour, mon frère Papigen. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, ça va. Kimezali. Kimezali. Vous avez un Kimia. Kimia. Bisso Balanzambe, Kimia toujours. Là, c'est pour la mine, on a toujours joyeux. Amen. C'est pour la mine. Maintenant, on a retenu sur Kimezali. Oui, Kimezali, parce que Yeswazolo Balamukanda Mathieu, je vous laisse ma paix, la paix que le monde ne peut pas vous donner. Donc, si je dis Kimia, c'est parce que j'ai la paix de Christ à moi. Ok. Oui. Tout ça, la deuxième émission, Moko, récemment, Amen. L'émission, tout ça, je crois que aussi peut feedback. Amen. Oui. Oui, Batebele, Babengi, mais la majorité, Babengi, et Zakaka, Bato, félicité. Donc, on a compris qu'il y a de cela vraiment au bazar, vraiment un évangile. Donc, ils ont des comme en Afrique du Sud, que Dieu le bénisse, et des comme ça, en Suisse, Nzamba Pambolae. Et ndeko msusu abenga kinga je crois na Lyon nzamba pambola ye et ndeko msusu abenga kinga na Creil. En tout cas to solo là qui je crois papa Alphonse, c'est que Dieu de gloire vous bénisse vraiment. Yango moni na ngina loba ici tango tozo leka, en tout cas tozo ya ko exposer l'enseignement que Dieu nous a fait grâce ya ko enseigner biso boya couper sa enseignement oyo. Et en plus cet enseignement, c'est pour cela la Bible dit que le bien que vous avez réussi à Christ Jésus, il faut partager avec les autres. Donc il est bien auto-recevoir l'enseignement. Or que l'enseignement, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Yango moni Pierre Azolobake tangu mokaka taniwa nazo senge mbongo alobi nazane lo kwa kopesa yo te nazana mbongo te ni or ni l'argent mais c'est que je te les donne. Donc alobi ne au nom de Jésus-Christ télément. Donc biso ba na Nzambe otoko kopesa ezakaka kopesa Yesu Masia. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Alors batuma na biso na rolinga mingi to zonga nanu parce que toko le katepo ngapi bapesi ngai moi batubele babingai balobeli sur makambo obele makambo ya lesan. Amen. Amen. Makiba ko bela makila yo ba ko bela makila te ko bela makila za mabe c'est exemple belé et puis le belé sur le feu bela moto te vraiment na zu moi batubele balobi. Oui. Bah, moto zo banga makila c'est kazan donc moto banga moto parce que moto wana mais quand on fongola biso tant yo zo lo bakeno tant yo zo telemele loko wana ba bien enseignement o yo uti kozwa enseignement yo zo ngo wapi. Bon déjà en tout cas Nzamba Pambolo na question bon bateau ba bengio je ne sais pas mais moi je vais dire ou je vais répondre par rapport à preuve à l'appui na monyo sali émission na ndeko frère JF Ifonge na landa ki ango pe bien
Donc, Napesi Mbote Bisika Zali, c'est un frère que je l'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'aime. Donc, comme ça, quoi. Mais par rapport, il y a frère JF. Donc, déjà, j'aime vraiment trop la façon qu'il a touché à la dîme. Vous comprenez? J'ai dit oui et amen. Vous comprenez? Donc là, je n'en disconviens pas. Et là, vous comprenez? Il y a beaucoup des enseignements, je dis amen. Vous comprenez? Mais il y a beaucoup des enseignements qui, côté à frère JF, ils ont un peu libanda. Vous comprenez? En fait, pour n'andeko JF, na lingite que zala msusu a tali mission nanga amoni na lobby boye pa ya lobby boye ko sala moi ping pong wana non, je vais pas. Mais c'est pour cela que na lobby yo okuta na kanaye et na sengi lisusu na papa alimia mungala que Dieu lui bénisse. Donc soki moyen kozala ke tokutana on va parler. Vous comprenez? Donc on va parler et tout ça parce que omoni makambo nzambe eza makambo ya comment je peux dire, ya njunju te. Comprendre que omona pena mutu moko aza njunju et tout ça non. Makambo nzambe ba après na kango. Vous comprenez? Au vandi au apprendre. Vous comprenez? Les frères JF alobi alandinga. Alobi ke comment ça s'appelle? Alobi ke to bengana kaba demo tous les jours. Je dis amen parce que le frère Azana m'a commis. Vous comprenez? Tant que simbi dimi façon denga simbela ka dimi ezana ba façon belé, je dis amen. Vous comprenez? Denga simba ki kalobi to bengana ka ba diable tout le temps. Et tous les jours. C'est tous les jours. À chaque instant, il faut qu'on bengana ka diable parce que il rôde, on comprend, comme un lion régissant. On comprend. La Bible dit, parce que au moins le problème est aux alangana bande ko ba comprendre ngate ngama kam no lobeza makambo a Bible. On comprend. Yangwana bande kopé msusu bino ba journaliste tangu ozo sa l'émission na moto surtout na makambo nzambe parce que sous bassement na biso za la Bible. On comprend. Tant que tu as lobby et loco, il faut tourner ça s'écrit où? Au moins les places tozali. Parce que tant que frère JF a lobby que to benganaka ndoki tout le temps. J'ai dit amen. Pourquoi? Parce que ezana mukanda nakati ya Bible. La Bible dit que à mon nom vous chasserez les démons. Yeshua ta lobby. J'ai dit amen. Il faut to benganaka ba démons tout le temps. Parce qu'il faut to bengana. Mais le problème est que on ne brille pas les démons. Vous comprenez? Tu ne peux pas invoquer les faits pour brûler les démons. Parce que quand moi je dis qu'on ne peut pas, j'ai donné l'écriture, vous comprenez? Je suis dans le livre de Luc chapitre 9, si je peux lire quand même l'écriture. Au Kanye déjà dans l'objet qu'on ne peut pas invoquer les faits pour brûler Moutou. Vous comprenez? Et Tumba, et Zikisa. Mais c'est quoi, pardon, avant je dis non. Avant Tanga. Oui. C'est quoi, Token de Boy? Oui. Diable l'air ayaka, diable ayaka oui. Pona, le diable vient pour détruire, dérober, gorger. Jean chapitre 10, verset 10. Voilà. Parce que le diable ayaka pour Boma. Oui. Hein? Oui. Atika abiso qui miete. Oui. Parce que biso si tu as une recommandation, il y a Boma diable été, il y a Tumba été. Amen. Pourquoi? Parce que et bon sikoyo pourquoi Nzamba sali enfer? Nzamba sali enfer parce que na mukolo asuka ye moka kozwa diable na batu na ye nde abwaki bango na enfer po banen boke na enfer so bino bobandi ko tumba diable lelo ke akufa. Déjà pour vous information, tozana deux esprits, esprit malin et l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Mais il faut batubaye bake l'esprit ne meurt jamais. Esprit ekufa kati. Vous comprenez? Esprit ekufakate, mutako boma esprit azate. C'est pour cela Yesu azoloba. Alobi ke nakobanga muto azoboma corps et esprit. Vous comprenez? Donc ezaka ka nzambe, mais nzambe atiki diable à vivre parce que na pesa ki liceya oh Yesu azoloba ke il y avait des livrets et de blé. Vous comprenez? Ba potre balobi ba longola kona oyo amabe Yesu aboyi
alobi botika nyonso tu ekoître ensemble mukolo elanga mukolo akoya. On comprend. Mais sikoyo bino bolingi bolongola bango ndeni. Déjà photo yeba que nous les enfants de Dieu aujourd'hui tozana mokili ya bademo parce que le monde est sous la puissance du mal. Parce que Satan tango azwe bisa Yesu. Aibisi ke fuka melanga omoni mokili onyo surtout na kopeswa ngo karma été donné. Yesu alobaki te okosi mokili eza yanga non. Yesu alobaki bongo te. Deuxième verset, Yesu alobaki bozana mokili mais boza ya mokili wana te. C'est pour cela il faut pas nous les enfants de Dieu tous se conformer na biloko o ya mokili. On comprend? Les esprits ne meurent jamais. Esprit ekokufa kate. On comprend? Yango monique ici pour na lobelande ko frère JF Ifonge. On comprend? Bible lobi ke pour longola potina liswa moto. On comprend? Faut longola nanu inu poutre o eza katina yo. On comprend? Nde o longola ngo. Parce que l'enseignement ya mon frère, vous comprenez, azo mema bana nzambe na libungi. Et en plus, la majorité à Batunyon surtout bazo sepe na libungi. La majorité à Batunyon surtout oba sepelaka na frère JF Ifonge, eza batu oyo msusu bazwa ba déception na makambo ya église. Tu vois? Msusu bato balinga na bango makambo ya église te balinga ba pasteur te. Siko lokwa ba mona frère JF Ifonga bima ndenge atambolaka yango batu sikoyo ba yawana ba se retrouva. Mais un enfant de Dieu en franchi au hasard na enseignement à Hollanda makambo ya frère JF Ifongete. Pourquoi? Parce que alobi ke batu ba bima na ba assemblée. Vous comprenez? Omoni l'enseignement toi l'enseignement. Bâtiment. Mais kasi bâtiment yango wana kaka assemblée. Vous comprenez? Assemblée parce que bâtiment eza nini? Bâtiment eza lié oyo basantu bazo kutana bana na nzambe bazo kutana. C'est ça. Au moment où on a un cadre, il y a une émission. Vous comprenez? Mais ceux qui te 10 ou bien 3 ou 4, vous comprenez? Et comme assemblée des saints. Vous comprenez? Bisika basantu basangani bisika basantu bakutani. Vous comprenez? Déjà tant oazolo bake batu ba bimana ba batima ou bien ba bimana ba église tout court parce que batunde bazo bengango église parce que bato bazan enseignement parce que église c'est tout un homme. Car Jésus-Christ avait dit à Pierre, à toi Pierre je bâtirai mon église. L'église est la kande mutu. Place auto sangana kezala kande lié ya basantu bakutani nzamba vandaka kuna te na ba 4 murs. Là je suis d'accord avec frère JF Ifonge. Vous comprenez? Naza d'accord na ye que nzambe avandaka na ba bâtiment wana te o batu bakenda ko sangana. Je dis amen parce que nzamba vandaka kati ya mutu. Vous comprenez? Donc déjà na Bible parce que les problèmes les autres alanga na otikala na makomi siko olobi ke to babima na babatima na be assemblée on comprend par rapport à quelle écriture parce que ngana za écriture on comprend batu déjà aboyaka baptême ya mai c'est la doctrine. La Bible est recommandée biswango. Vous comprenez? Baptême yamai, baptême d'eau et à immersion. Abo yakango déjà. Ça s'écrit où? Parce que nga nazana témoin. Parce que la Bible dit lorsque vous parlez de Jésus, il faut avoir un ou deux témoins. Vous comprenez? Témoin ezawapi. Vous comprenez? Parce que ayebisi batuke ndenge zawana bobo kakaba moto et tout ça il faut bobo kakaba moto PC écriture akeko pesa expérience naie soki alala ki alocha moninda kunezo pela moto si que tokoki ko passer à pour na pesa be expérience na biso avec Dieu. Nous en tout cas on en a beaucoup. On en a beaucoup de graves. Il y a même des témoignages que les gens peuvent venir pour témoigner la grandeur de Dieu que Nzamba Sali Ngolu. On comprend à travers Abassal Nae.
Comprendre. Mais on n'est pas là-bas. Moi, si je suis venu ici, c'est pour parler de Dieu, mais sous bassement les écritures. Quand je dis une chose, n'a pas ces écritures. Je dis une chose, n'a pas ces écritures. Vous comprenez? Question d'Angezali. Oui. Pour nous, kobe la makila. Oui. Eza malamu, kobe la moto. Eza malamu, koziki sa ba démon. Plutôt koziki sa plutôt kobe la makila eza mabe. Kobe la moto mabe koziki sa ba demo za mabe. Mwana na nzambe nyonso tu. Akoki kobele la makila te. Pourquoi? Au moins les problèmes eza na bango boloba. Par exemple muto aboyi alobi ke te to kobele la makila. Bon, pesa biso écriture. Ou bien pour na makila kende kaka yebisa bango bon yo bitobe la makila te définir biso makila. C'est quoi makila? Par rapport à les écritures. Parce que tout ministre de Dieu qui prêche la parole de Dieu a qu'on se plonger dans le dictionnaire échec. Parce que la Bible est définie ça surtout. Vous comprenez? Ozote ozoluka temi moko ou bien ozoluka définition ya eloko moko o ezana makambo nzambe okimimba una la rousse tu as échoué. Donc ça dit pour nous, on continue comme c'est ce qui est bateau bako ko be la moto te. Mutakoki ko bele la moto te. Pourquoi? Parce que bango bazo omoni soki kutu olobi ke moto obele la moto bele la chose à mwana na nzambe bele la ta moto ngo pa na yo moko kendenge na zaboe nzambe je sais que tu es le flamme de feu ndenge apocalypse lobi o comprendre donc moto na yo ezikisanga etumbangai e brûlenga. Pourquoi? Parce que nous sommes des or. Alors que or nous surtout est pasaka na moto, vous comprenez, et comme akalisusu plus pur, vous comprenez. Mais de prendre une moto et que ne ko tumba bandoki, non, parce que déjà obi yoka balobi ke tozo lité pas contre la chair mais contre l'esprit. Vous comprenez? Est-ce que banda babandi ko boka ka ba moto pourquoi kasi ba esprit yango ezo kufate? Parce qu'un esprit ne meurt jamais. Un esprit est koufakate. Parce qu'il faut pas le bander vérité. Tu bundara spirituellement, tu bundara charnellement. Non, mais il y a expliquer. Liwez alaka n'a pas sauté. Mais esprit ndo bien esprit koufakate n'a pas sur raison. Oui. Bitumbango siko baba bitumbango za bitumba ya nzoto te za ya molimo. Kasi yo lobi déjà esprit koufakate. Siko tango buna molimo pona nia kufa. Et bon tango bon baba oloka batu baloka batu. Non, diable tango aye parce que azo boma mutu dans le sens quoi? Parce que azo luka alia cornayo. Parce que chercher les sorciers, bazana ba témoignage et tout ça, balia kaka mutu, balia kaka njoto mutu. Vous comprenez? Balia kaka njoto mutu et tout ça. Vous comprenez? Mais il faut naïb sape banana nzambe. Bazo lia njoto ya mutu parce que nzambe nda pesa bango recommandation wana na jardin d'Éden. Aibisi Satan alobi à partir d'aujourd'hui. Vous comprenez? O banda ko lia ka poussière. OK, muta uta na poussière. Mais Satan tellement aza vraiment vrai serviteur ya nzambe atosaka maloba nzambe donc alia kaka mutu oyo aza poussière. Vous comprenez? Mais biso sikoyo makila o esombaka biso le sang de Jésus qui nous a racheté de la mort. Vous comprenez? Nde eyakati na biso parce que na définition selon la Bible. Vous comprenez? Selon Nzambe, le sang cela veut dire la vie. Au moins, place nganaza. L'essence, cela veut dire la vie. Alors que Namukanda ya Hébreu chapitre 9 verset 12. Yesoazo lobake na pesi vie nanga une fois pour toutes. Vous comprenez? Tu recevoir vie à Yesu déjà une fois pour toutes na vie na. Cela veut dire que quand je marche, j'ai déjà l'essence de Jésus parce que la Bible dit parce que l'essence c'est la vie. Yesoazo lobake et Bible Zolobake, ce n'est plus moi qui vis.
c'est Christ qui vit en moi. Yango na bandé les alokola, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le sang de Jésus qui vit en moi. Donc j'ai déjà le sang de Jésus dans ma vie. Parce que naza nango, muto azobele la, ezozala ke muto onde azanango te. Na ebite nazolo balingala, mais batu ba comprendre ngate comment. Parce que so balobi français babi ke nazo sa erreur en français kasi. Bon, nazolo bakasi lingala. Naza déjà na makila ya Yesu, la vie de Jésus. Mouto alobi ke babele la makila, il faut définir d'abord les sang et en plus à ce cas na makila parce que au mona ndeti frère JF alobi bien que nous sommes les temples du Saint-Esprit, Dieu il habite en nous. Oh, si que Dieu il habite en toi, oso évoquer l'issue nzamba ngondeni. Parce que il est en nous. Et en plus, c'est là qu'on a dit à frère. Alobi ke makambo nzambe ezalaka liboma liboma non frère. Makambo nzambe eza liboma te, liboma non. Yango moni Paul azoloba évangile ya Christ eza scandale pour les juifs, folie pour les païens. Eza liboma pour na ba païens. Vous comprenez? Au moins d'être bateau au bazo ya ndeti ke bateau ba croya kana Yesu te tant ba mona ka biso ba mona biso nde londire maboma parce que to landa msu muto to yebite et tout ça na sens wana ke ya ba landa mundele moko Yesu ngo kuta yebi bango te. Tu vois parce que eza folie pona bango mais pona biso bana na Nzambe c'est lui qui a l'enseignement eza makambo liboma te. C'est pour cela on prie par rapport à l'enseignement. Il faut bonder là par rapport à l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement okoyeba ko bonder la te. Voilà. Donc qu'est-ce que la Bible en le biwana? Bible en place ni quand on comique non okobe la makina Yesu te. To kena watu. Na lobi boy naza clair. Bon, je donne les versets. Merci beaucoup. Donc naza na mukanda ya Lévitique chapitre 17 verset 13. To kandenge Bible lobi. Chapitre 17 verset 13. Yo kandenge Bible lobi. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il la versera le sang et le couvrira de poussière. 14. Yokande Bible lobby. Car l'âme de tout chair, c'est son sang. L'âme est mobimba ya mutu. Sikoyo l'âme ya mutu nyonso tu ezalakande makila. Donc il vit ya mutu eza makila. Yango na pesi exemple. Na lobi ke ngande nazabu nazo tambola, nazo bouger parce que les sons circulent. Donc il faut qu'il na koufi, bo pasolinga makile ebimate. En d'autres termes que azali sous na vité. Vous comprenez? Donc makila ya Yesu ezalakande vie ya Yesu. Vous comprenez? Sikoyo vie ya Yesu moni makila wana eza déjà siko kati na biso. Yango nem tezo sala parce que Bible lobi ngate mtu nazo vivre c'est Christ qui vit en moi Yesu ndazo vivre kati nanga. Vous comprenez? Donc la Bible dit encore je crois dans mukanda ya Corinthiens vous ne savez pas que vous êtes la maison de Dieu. Dieu il habite en vous. Siko Yesu wana binzambe wana ye wana nde makila ye wana nde Yesu Christ. Voilà. Siko nakobele lango lisusu ndenge nini sona bandi kobele la kasi makila ekita. Mais grave non. Plus loin encore yoka frère JF alobi ke bobele la makila même na banda kuna bino même na ba toilette na bino. Mais ye moko mutali boso azopesa alobi ke nzamba vanda kana ba bâtiment te. Siko makila ou soit bayebi ko ça la différence bayebi ko définir le santé. C'est ça. Il faut baser la clair. Bayebi ko définir le santé. Na okaki alobi nanga ke na uche pas chora soki chora kwetu. Je connais pas Chora Kweto, mon frère. Je l'ai jamais vu que Chora Kweto aloba pe makambo makila ndenga na oloba. Je l'ai jamais na sera kutu Chora Kweto liboko na ngate. Donc na yebiete na mona été na yoka eka ka msu na télé. Mais son enseignement je connais pas. Na yebi ku ndenga te yate. Parce que excusez, les frères alobi ke to boa kaka makila na banda kuna biso na bani na biso. Donc to zwa ka vie ya Yesu. Le problème est ça soki makila eza vie ya Yesu te ba contredire nga.
Au moni côté baozala, côté de baozana raison babi te makila eza vie à Yesu te. Ba pesa biso ko définition ya makila. On comprendre parce que alobi ke to boka kangona ba toilette, to boka kangona banda kuna biso to boka kang mais yemo ko alobi ke nzamba vandaka na banda kuwana te. Siko avanda akati na biso siko nazo boka lisusu makila, nazo boka sou vie à Yesu so na nda kunanga pourquoi. Je vais lire un écriture parce que batu balobi ke to boka ka makila na ba toilette, to boka ka makila na bandako. Nazana mukanda. Voilà, les problèmes ezanga nazana écriture. Dans nazana mukanda il y a je crois un Corinthiens chapitre 4 Romains je crois je vais prendre quelle écriture. Je suis dans le livre des Marc, chapitre 14, verset 24. Oyokandenge Yesu azoloba. Moni ngata na oloba na pesa écriture parce que abi ke to boka makila na bandako mais pesa biso ka écriture le bito boka makila na bandako parce que moi je sais que l'essence c'est la vie de Jésus donc on ne peut pas jouer avec ça. Yoka 14 Yesu mtalobi. Jésus leur dit ceci est mon sang. Le sang de l'alliance de Dieu, il est versé pour un grand nombre de gens. Makila Yesu, et sopana pour na batu, et non pour na toilette na bandaku. Yesu mtalobi, ngate. C'est une question d'angezali. On comprend les places nganaza. Question d'angezali. Makila Yesu on peut tout le monde en côté. Hein? Mais est-ce que tant to bela on car un esprit te. Bon mais donc yobi attend l'esprit au bela makila. Mais tant ou déjà on dit Yesu. On comprend oso croire que aux enfants de Dieu déjà n'a répondre au tout court. Ezana mwana nzambe moko te azangi makila Yesu parce que poko ma mwana na nzambe il faut la purifier racheter par le sang de Jésus. Il faut que le sang de Jésus reste en toi parce que toi tu es mort et ressuscité en Christ Jésus. Bien sûr, la Bible dit que nos vies sont cachées à Christ Jésus ou dans les lieux célestes. Donc, comme tel que tu me vois là, je suis déjà mort depuis. Ça, c'est Christ qui vit en moi. Tu vois là où je suis? Voilà, la comprendre. Donc, voilà. Là, toutes nos questions. Amen. Il y a un père spirituel. Bon, père spirituel, Nazana père spirituel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mon père spirituel. Voilà. Mais Boye, Nazana va encadrer dans la foi. Comprendre? Et on dirait que tu vends les frères GF Mingi parce que c'est mon frère. Je l'aime beaucoup. Mais non. Parce que j'ai beaucoup à dire par rapport à leur enseignement. Vous comprenez? Enseignement naie batunyo surtout balandake o bato sakango bazana libungi. Oh oui. Bazana libungi. Yango ngana lobi boy, c'est mon frère. Boluka moyen. Nga moko na ofuta tike nanga parce que il habite en Belgique. Vous comprenez? Nga moko na ofuta tike nanga, nga mona sala makambutu. Beaucoup tansa biso to vanda to solola makambo a Bible. Vous comprenez? Déjà non tanga Bible ka Bible est pas tanga yo ngape na tanga et ama kambuté que muto a gagné ou bien muto a sala boy. Non, moi je suis pas là-bas. Yango na ngina bisa batutu batunyo surtout batiaka ba commentaire o emsuna ndena lobake enseignement bostra et mamtulo laté o boy soko zana compte à rendre na yo na ba bostra na ba mamo langue et tout ça on comprendre lokola ngai o moninga na zolo ba bongo nde olingo s'appuyer na nga po o se monker na bango. Non, moi je suis pas là-bas. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas là-bas. N'insultez pas les gens par rapport au message nanga bo profiter nango que ah bo c'est ah frère Oazolo babia et tout ça et tala kuto fingi alobi na mutu boy. Soko yo ina mutu wana osapouyer osa. Non, moi je suis pas comme ça. Pour moi, suivez l'enseignement. Lire les écritures que nazo paye ça, vous comprenez? Donc c'est ça, parce que moi je suis clair, moi je veux que Batouba Lungwa n'a pas ignorance, parce que le frère JF a n'a pas ignorance et belé, vous comprenez? Parce que aboyi baptême à maille, vous comprenez? Parce que aboyi nini comment ça s'appelle? Aboyi que abi Batouba ya kalisu ba assemblée. Vous comprenez? Ne lo kwa lobi ça c'est grave. Alobi ke yonde ngoza boy oza pasteur nanda kunayo.
Vrai ou faux? Faux. Ah bon? Oh. Oui. Les dons ministériels, ils sont là pour l'édification de l'église. Non, excusez, s'il vous plaît. Hier soir, je dis à Pierre, à l'objet, les jours où, on comprend, où vous allez convertir, affermir tes frères. On comprend? Mon frère dans la Bible, au moment où on a sa définition, on a la Bible, je reste dans les Écritures. Mon frère dans la Bible, le frère n'est pas dit que Ndekono Bobotami maman papa moko. Non. Parce que hier soit l'obité que affermi ta femme ou tes frères, non. Parce que Yesu un jour azoté. Batubaye, c'est que papa nayo na bande kono bazo luko. Yesu a répondre bango abi qui est ma mère et qui est mes frères. Ala ki si batwa zena bango. Abi mes frères et ma mère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique. Bande konayo bango wana. Bato bandimeli Yesu lokola mokonzi pe mobiki, c'est parce que bino nyonso tout bozana un seul Père qui est Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ. On comprend? Yesu a l'obité que o enseigné kaka mwasi na yo. Po ya obi que oza pasteur na ndaku na yo, na bana na yo. Non, ça c'est faux. Tout ministre, ce n'est pas pour lui ni pour sa famille. On comprend? C'est pour l'édification des saints. On comprend? Maintenant, on va dire que yomo oza pasteur na ndaku na yo. Eza bongo te, eza faux. Te yomo oza pasteur na ndaku no te. Yesu, dans Matthieu chapitre, je crois, ou bien, je crois Marc chapitre 16, verset 16, et ça rappelle dans Matthieu chapitre 28. Yesu a l'objet qui allait partout dans le monde entier. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas si on peut lire les Écritures. Parce que, dans Marc, on a vu Marc chapitre 16, verset 16, je crois. Ma Bible. Parce que Yesu azoloba, dans Marc chapitre 16, oui. Marc chapitre 16, je crois verset 16. Yokande Yesu alobi. Alobi que, puis il leur dit, allez partout les mondes et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais à l'obité que Pierre Azaki na moi si parce que un jour il soit coach nanda kwa Pierre balobi que la belle mère de Pierre Azaki na fièvre tant où il soyez à coach à simbe fièvre qui est longue. Vous comprenez? Donc tout le monde qui a na moi si mais ba disciple tout peut bazaki na basi. Vous comprenez? Mais bateya ki kakabas na bangote parce que Yesu ebisi bango aller partout dans le monde. Vous comprenez? Donc pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, frère JF Aboyara baptême. Yokandenge Bible lobby. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Ce n'est pas moi, c'est la Bible, c'est l'Écriture. Voilà. Je crois que frère Rodrigue Azali Moko ya Batuoyo la porte est grandement ouverte pour la montagne sur où on a besoin. Il y a débat naïe aza ouvert. Donc c'est-à-dire qui tu es pour la bataille tout ce qui au monde le frère Rodrigue Azali le bon qui yo s'appelle yo eza bongote pour Bible ya moko yo tanga ngo bongote ya ka to ya bitumbate ya ka to vanda to sola. Voilà. Frère Rodrigue to qui pour tout ça. Obi lelo vraiment Amen. Parce que tu vas tout ça la émission chaque semaine une fois. Naza disponible. Voilà. Papa. Alors, pour toi aussi ça. Oui, si ban nzambe nyoso nini o ba Hollande, o ba Hollande émission o ba comprendre nini.
Non, et ça, la maman Moko Alingako Mingi, Alandako trop. Je crois, elle s'appelle Maman Honorine comme ça. Parce que à chaque fois, bon, en tout cas, j'ai pris Dieu qui a l'Honorine était à la poche. Non. Parce que au Monaké, surtout ça l'émission, il y a ça maramba moto, banini, obinanga yo lobito be la Saint-Esprit te luvuno et tout ça, buena boy tout ça. La maman a kanziki a brakenga. Mais tu comprends déjà, Honorine a braqué na arme et ça n'a pas faux. Tu comprends? Donc, maman Honorine, avec beaucoup de respect, tu comprends? Il faut aller demander à ton pasteur. Tu comprends? Ce qui a répondre à yon lobby nanga au quitter assemblée parce que azan enseignement te. A lobby que yo zobo ya tobe la Saint-Esprit or que tant union surtout au soumukaka Saint-Esprit et kitaka Saint-Esprit et longwaka. Non. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 16 que le Saint-Esprit demeure à nous éternellement. Maintenant, ce qui dit moi nananzamba trébuché parce que moi je utilisais le mot péché parce que bon, péché dans le sens que moi quand tu dis péché na mona lokola mutoa kesiba, vous comprenez? Par exemple par exemple un homme de Dieu qui couche avec des femmes partout. Ça ce n'est pas un homme de Dieu pour moi. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Vous comprenez? Parce que le temps que tu te laves, le temps que tu es parfait, que tu n'as que tu carburant et tout ça pour qu'il y ait un hôtel. Oh là là, non, ça, parce que le Saint-Esprit a révélé que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Donc, il y a un PC verset moko, la Bible dit quoi? Faut aussi dire ça. Donc, na PC verset moko, je crois na mukanda ya Ephésiens chapitre 4 verset 30, maman Honorine, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Donc, un enfant de Dieu, quand il trébuche, parce que la Bible dit dans le livre de Jacques, nous trébuchons d'une manière et d'une autre. Quand il trébuche, le Saint-Esprit, il est attristé. Le Saint-Esprit est l'ongwakate, parce que Dieu n'est pas fou que osa déjà dans Saint-Esprit que osumuki alongoli au Saint-Esprit. Après moko koya lisusu bandi ko bondela Saint-Esprit yaka boinabo azong. Donc c'est pour cela tu comprendre que ou soit tu botambola amabe ou soit tu botambola amabe bowi boabana na nzambe, mais le problème est que un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit est kitakate. Vous comprenez? Soko a trébuché ou bien a koué, Saint-Esprit a attristé. Maintenant, tant qu'on reconnaître, vous comprenez? A sengi bo limbisi, vous comprenez? Nzambe soko a limbisi de Saint-Esprit, vous comprenez? Et ça mouvement. Saint-Esprit a déjà quatre na biso. Quand je prie, nazolo bake, Saint-Esprit dirige-moi, conduis ma vie, prends le contrôle et la direction de ma vie. Tu vois? Donc, il n'a pas Saint-Esprit, manifeste-toi. C'est ça. Donc, il y a quoi tindae. Vous comprenez? Mais je ne peux pas dire que Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Si on a belé la Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. À quoi sert que le Saint-Esprit habite à moi? Donc, des choses faciles comme ça, on comprend pourquoi les gens ne comprennent pas. Des choses faciles. Je ne peux pas invoquer, je ne peux pas appeler le Saint-Esprit, viens, parce qu'il habite à moi. Vous ne savez pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à moi, le sang de Jésus est à moi. Je ne sais pas si Koyo n'a habité, n'a invoqué les sous pourquoi. Voilà. Frère Rodrigue, pour aussi dire ça. En tout cas, non, mon aké, toujours tourner trop au rond, mais je préfère que Amen. Le Kango, ce qui dit mbande kobaye. Porte ça ouverte, bande kobo yato solula. Bobanga pourquoi? Bobanga poani. Donc là vraiment je commence à dire que bozo banga pourquoi?
bobanga te boya ape eza na omaka manzambe eza te muta gagner muta sa non eza juste que Christ amata tam chunga pe na yebite voilà gloire au Seigneur et mususu eza na écriture na mona ngote vous comprenez voilà boya to solula vous comprenez eza na makambo ebele et un frère mususu alobi que on connaît tous sa partie. Quelle partie lui connaît et quelle partie qu'il ne connaît pas, il n'a qu'à venir, on va l'expliquer partie où il y a yébité. Vous comprenez? Parce que quand Paul avait dit que tu yébi en partie, et autres à la partie où il y sunde à la qui c'est libiso. Ce qui est sur la qui c'est le boko kaka. Vous comprenez? C'est qu'il faut que le boko aille sur wana mobimba. Vous comprenez? Partie na Bible, oh, non, en tout cas, si tu connais les parties, la partie que tu connais pas, avec beaucoup d'humilité, on va parler de ça. Tu expliquer, vous comprenez? Voilà. Il y a beaucoup à dire, par exemple, musicien na bino, prochainement parce que réalisateur Alexis Bissotan. Amen. Prochainement, je crois que tu auras le bel sur Makambu. On va essayer d'évoluer un peu. Oui. Et prochainement, je crois que tu auras le bel Makambu en musicien au lobby. Voilà. Tu évolues. Je suis vraiment trop sur les enseignements. Moi, je ne suis pas moi, je ne suis pas là-bas. Okay. Moi, je regarde l'enseignement. Voilà. Si quelqu'un il me présente l'enseignement mal, je dois venir pour dire que frère, ce que tu as présenté, en tout cas, ce n'est pas juste par rapport à les Écritures. En tout cas, si tu veux, avec beaucoup d'humilité, vous comprenez, la Bible dit que nous sommes, il faut tous à la soumise na mobali. Mobali, c'est la parole. Vous comprenez? Okay. C'est la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci na réalisation. Merci na bandeko bola dibiso. Je crois que Ndetolobia a la porte grandement ouverte. Boya, Tovandapé Boye, pour mon peuple péri faute de connaissances. Je crois que bino mo repeta msu bozangi connaissance pour makamusu so yo yebite moninga yebi molingo yo kate. Donc c'est dire Boya Tovanda awa to solo là. Merci frère Rodrigue. Amen. Prochainement to solo. Merci beaucoup. Restez connectés sur Tolo Bella Vie officielle. Allez, bye bye. Bonjour. Bonjour. Ok. Maman kuna yeye kubota au mama abuti. Kwa hiyo afanya pasa kubota. Ah d'accord. Donc, vous semblez mtema. Bwanande. Ngelomi na tongo, olia lukama ya moto boke sumilangati ana masukari naye, akosala tamati naye ye mokamela. Moi ça va beaucoup sur la tama kusha moi anafanya hivi. Hapa ngoni. Je m'appelle. Je l'ai pas terre. Je m'appelle. Je sais pas. Je l'ai pas. Merci. Je suis clair. Je sais pas. Ensuite. Je l'ai pas. Je suis clair. Papa na biso bazali bakolobela bino bon, biso toko visiter bino. Toye na biso na eloko ya monene te. Ezala juste moi symbole ko babito sunga na tango pasi. No boza na tango pasi ya to yawa po to sunga moi sucré, moi savon, moi lipa, vous avez moi bien le temps sur sunga bébé. Voilà. Aussi sucré moko
Je ne pas. De rien. Oui, savon. Voilà. Je ne pas encore. Je sucré. Je sucré. C'est bon, juste secrétaire. Hein? C'est là. C'est toi qui ça. Juste stop, ok. Toi qui ça. On s'en dit pas. On va te suivre. Là, tu dois continuer sur votre mot. Sachez, c'est les 4 ans. Ah, ça va être sucré. Voilà. Plus sucre pour nous. Des amis. On connaît le sucre. Voilà, tout côté pour nous. Joli comme ça. Ça y est. Lobby. De rien. Ok. Vous quittez, hein? Vous quittez. Donc, biso, tous à la cadre sociale, gaga. Tout est tout sur Gabino, moi sucre, moi lipa, moi savon, et puis c'est bon. L'homme le maman. Le bani. Bonakisi lelo. Apesa bino makasi. Afungolele mpe baporte oyo baede ya ebele oyo ya kosunga mpe bao bazali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ah, malade ya moko, hein? Voilà. Toye gotiki la bino moi lisungi muke. Moi lipa, moi sucre, moi savon. Ok. De rien. Derrière maman. Voilà, ah, tu as un bougie là-dedans. Continuité là. Voilà. Donc, bandeko mbote na biso. Voilà, biso toza na biso kaka na cadre social, toye to sunga ba malade. Moi sucre, moi savon, moi lipa. Voilà, donc to leki kaka pona to sala yango. To banda kuna. Savon, sucre, lipa moko. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Bino bosimbela yeti. Olinga mutambala da simba. Na papa. Yo bien osala papa. Pas yé. Pas moi là. Ah, bino. Ah, OK.
Maman Julie pas encore. Papa nzamba osunga obima. Nzamba mutasukre bino bomeli. awa babeti bazokitisa baplan ketaka jur tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as pleuré saki ya 25 kilo tolobela vie toujours bana nyonso voilà awa toza na orphelina totika biloko ozomona totikela bana biso ya orphelin toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas oba soso ezokita soso ya karto ezokita Again, de la vie toujours en forme. nakotuna mwa 2 mituna kaka tuna osimbi kaka mikro kozo nde mama mingi me mama mbote papa na ngai ngai naza ndeko na yo ndeko papigene nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement awa na biso ezali orphelina tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo toza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato aboni komi te ndenge wana bazotanga mpe na bato aboni komi te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana ondeli tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti mona na nzela aye kotikela biso
Sur la difficulté ni vous allez beaucoup de na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokokana na mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na otikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokoyo eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otikoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama oza boye opesa batravailleur nde tozongipena façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kolewa mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup merci kasi poto gagné ntango moke tokena mepa mama mwana mama mpona moni lokola d'accord merci Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filma na bino et puis tout le monde a bino tout na bino mpe moi quelques questions par rapport à évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait nga nazalaka na association et puis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie bato baolanda biso mpe baolanda biso partout batabite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticiper na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa? Merci beaucoup. Zo micro mama simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bino pe ko yamba bino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azali te. Pona ko molimbo na ko lakisango ke na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpona eza na posa mpe nasunga bango ezali azali te bana bazali awa bazali bana bautaka boka leta nazwaka bango na balabala te bautaka boka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune bayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi abana bakoki kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na pambe nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi? Bon, eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda na nazalaki kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana
nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala na kosenga nanga mpa nzambe ya losambo nanga namoni ka mokolo moko mpe bana baye 5 wana naza lokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bango ndenge baye tala bayebo baye otala te batiki bandako ebele soki baye pana to eza misio moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere boye na kokate bakoba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asaliwa apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofengelanga bana babandi koya balebisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba yabi nzambe soza mosala opesinga kondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati oyo mawa bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na prière mpe nakamaka bango ka na kati ya prière ata mwana yo boti lelo oyo bakobetela ndoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na te bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa expérience ya mabe kati na bango ezala omno de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na prière oyo namoni eza na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na prière mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai kolonga azalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena mingi difficulté omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi kaka bo mayele te nini te akokoma nano tete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali koteya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe
na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa yote akisenga arrêté mama luka ata awa bebana tangisa bana pona koko nazana ikosi na bena zwa bana tangisa bango kusimba te kasi yo moko lokula za musara yayo so tangisi bana wana na bana Nzambe kutia maboko nde na pingu place moko ya iko na to tangisa bango sikoyo awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te na ruwaka place wana wa professeur kwa futama enseignant kwa futama nde kitena yangu makasi kote wana OK na futa ndako na après de mois na luka kesho ba enseignant po bazwata mamoke kote wana tuka papa episanga kitema kama kasi kote po bana batanga wakapo nazali kote asia badimisinga po na nini ngongo zake niko pia sasa makasa mama na sikasi yo moko lukande ya kufuta ndako basota sande si dukambo sande si dukaba sini ndi kitema kasi wana dara. En tout cas merci maman moi tous zo mingezate merci vraiment nzamba pambola yo bandeko bozo anda biso batamite ya malamu je crois que vous allez partout tout le bela vie musana biso yango on est toyé sur place awa na Felina motema oyo mama na biso azana ngo eza motema ozo senga bato nyonso fu bazana ngo ba congolais to comme na mitema oyo bano nyonso moni oyo bana na yete bano bazana nzela lelo bakomi bana na ye yo peso ko zo fardo wana ya kosunga ça dit to sunga naka maman merci beaucoup biso to tiki yo to ke peto pesa bana mbote en tout cas merci zamba pambola on a si to ko leka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga penalika voilà donc na assure les exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur bata diaspora mutema bango etutisama ba kobenga biso et puis to komema bango awa je pense que ça n'est pas possible ata bozala na libanja ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandeke na bino bandeka bino bazana activité songa bazosunga bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliba okoma pe na mboka de l'État soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma pe tu soko batangi malamu te bakoma ko ngene right les soucis na ngaza ka lelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mama te na bana na sala mariage lokola Nzambe akabula biso na bina Nzambe nasala miso Nzambe pe andimi na wasala na kolinga pe bana oyo lelo bakoma pe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma pe batu po bakokosenga mboka na biso. Amen. Pour le reste, on va commettre battu. Bakal sabi na zamo na Congo. Si. Bakal sabi na kola kana centre. Sala kola centre na sala sape bandeko ya centre sika na kuti na sunga pe ba. De na zakana susio na ya kabili pa msabe bana sunga. Atushie mutema na bato bazana mutema ya bolingo mutema munene na sunga pe ba ko kama bato. Eze histoire kati na ba. Amen. En tout cas, merci mille la vie. Et j'embrasse tout. Jamais. Togoya le sous maman togoya. Quand nous m'enga boy to vendre soir to sola lisusu. Merci. On attend monsieur za sous plus lisusu. Ça na bandaki musana za jeune maman. Na kuno ko kana musa. Musana. Voilà. Na la kana bango, na kana bango. Kana ko carte bango. Sekela makambo belé ya vie yango. Secret. Ya makambo belé ya réussite. Il y a protection, il y a makambo belé la vie yango. Donc les pamboli baluka voilà, bénédiction baluka ba croisa ma bokote. Maman merci beaucoup cette relique là aussi. Merci beaucoup maman. Voilà, merci. Merci beaucoup maman. Nzamba sana yo. Voilà, elle est venue. Okay.
pero rapidement. Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela obuvunuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngaye pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui biso te. Momelia. Ah le grandé ni ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. OK, merci beaucoup Dieu merci. Vous mettez Dieu merci mon beaucoup. Nani mswali ngaloba? Nani mswali ngaloba? Nani mswali ngaloba? Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Voilà 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo meto ya Jean maboko.
Mwana mwasi moko to ane besoin pour tout ça kasi. Mwana mwasi moko kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaga. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Lina. Hein? Lina. Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia wa? Ah, baza gentil ba yamba bino bien. Oui. Vous avez très bien wa? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka? Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe wa? Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina? Kobundaka te na baninga, hein? Osambelaka? Ok, websa nzambe nini pona vina websa nzambe nini? Websa nzambe nakoma muta munene nsho. Nabanda po sungo batu bozaka. Oyoki Lina obi websa nzambe jour koma mutu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière na. Bobete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na bino nga na kei na tiki bino. To banda ota la bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.